Lisolo ya pasi na 1990 tangu mapapa ya verni e renyaki ndeko mobali atindeli mwasi na eli papa ya verni kasi batu mususu bayibi yango bakosi ke yaya na yo muta yibi yango basalaki oblige bakende pa ya nganga kokende pa ya nganga bandeko mususu bakotaka ndako ya nganga te okoti ndako ya nganga conséquence ezalaka koboya na kokende ndako ya nganga alors nganga tolma sasalaki bichebe ezui moko na bango ememie na liwa pona nini bakoselaki yaya kaibi lipapa ya verni ya leki. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ezali complicité ya nani? Na esa rabino pira za rate pira koma pirate yango lisoto kobete la olelo bandeko chama to ipona oyoka na Kinshasa na komini ya Monga fula na Rema Sangambila ko kamo insécurité ya kosakana te ba bandi ame ba koti ba bukinda ku ya batu ba zibango ba telefone ba zibiloko nyoso ba eloko kamisi biso bandeko baketi na cuisine bakuti pondu changamadesu ba le changamadefu na funa Thompson lokola liseki basilisi kolia bakeye pa ya voisin babuki pe basali même chose kasi za sikawa voisin alinga ko résister ba beti papa o masasi ya kufi bandeko ya Monga fula baleli na Monga fula na Rema Sangambila tovandi kaka boye ba criminel baye ba kote libiso la katanda babandi komenanse babuki bamir bakoti bapie oyo esengaki nyonso tu bapie babotoli batelefone bambongo batv voire même bakutani kutu na loso na chakamadesu na biso tolambaki balie bajeni ya kwa mutu batelemi basiliki ya kosakala te bamisi pe ba arme balobi gouvernement apesa bango ba munition bakosilisa ba mobondo mais bino ba arme wana bozwi yango wapi munition esileli biso gouvernement sunga biso na munition biso toza ba jeune mboka toza ba autodefense tobundela mboka Congo tokende na Pakistan likambo ya kokama bandeko botala maki o balambaka maki bali kobotela nzete maki bakolaka yango tondeni tani abakondi maki eboti pe ozipe okati opasoli otina sala mbele okepe kokalinga ole maki tokende bongo na Afrique du Sud précisément na Cape Town bandeko cortège bali komona wana ezali ya président de la République Ramaphosa et kamwisi biso mais ekamwisa pe bino te président parake mutuka akoti na magasin ake kosomba na livre ya pamba kasi tala bien kuna bandeko ba passager bali koleka ça pour autant être inquiété ba garde corps bango ba yati ba veste est-ce que biso comme na niveau déjà tokosongela yango na émission ya lelo Radio Collective ya fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46
366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika news to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Nolobaka mingi ya biso batu ya mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek, votre humble serviteur. Bandeko na esaka bino chaque fois soki okoti eloko liboso il faut tia like. To like vidéo bandeko. To like vidéo et que biso à l'abri et puis au partager. Ceux qui sont déjà abonnés, continuez à partager dans la plateforme Nyon surtout Instagram, TikTok, partager pour masolo auto betaka. Et ça n'a pas à nuire te, mais pas à sungara bandeko. Et si quand de quoi koi pour yo okoyate. Et zali bongo émission ya éveil à conscience de objectif na biso ya kangwana et to la mukabiso nyo surtout pour ma BX na mukili o surtout la mukibiso mo to la mukite mutakola musabiso a zalité ya mo la senga ko chaque fois papa il faut te partager papa vanda mama vanda bo vanda ensemble bota la émission oyo mbote na yo Dorcas de Bundes moi si aboya mbindo bokomi c'est que bien na bosanité Mama Charlotte, pigeon à Londres, yepena yebe ko lamba normal, a lamba normal, alekino msute memeka oyoka. Vous komi ya papa Ibrahim, YL, Nzambe na nyoso, komi c'est que bien on est ensemble. Yambo to metelo li solo e ko pesa o pasi li kali solo ali papa verni bandeko oyo e membi mutu na liwa. Yo kana no to développer titre automoni wana. Donc, bongo en Afrique du Sud, en Afrique anglaise, précisément na Cape Town et pas yot bandeko likambu oyo, na Afrique du Sud to kama kayango susute ezali exemple à suivre pour na pays africain mususu. Cortège boali comme on a bandeko, c'est le cortège ya président Ramaphosa Cyril. Azaki na besoin ya livre pardon, à Telemi avenue abengango Long Street, à Telemi avenue wana à parquet. A kiti a koti na bagazé bozali komona wana ake kosomba bongo livre ya pamba. Alors, to la kisi bino pour mona niveau o ya simplicité zali. Soka zalaki président ya pays mususu. Ongo komona ba JR, ongo komona ba mutakoleka soute pour président a osomba livre. Mais na kati ya magazé wana, na kati ya boutique wana, ba tu mususu pe ba ali kokota. Très respectueux le président a koti apesi batumbote aosomba livre na kati wana ba passager bazali pe koleka na bango ça pour autant être inquiété obo le caractère président koleka to comme na niveau oyo kitoko makasi landa reportage oyo. Voilà à toi na Cape Town précisément la Long Street ndeka bomona sikoyo ba mituka noir oyo nyonso bomona oyo eza mituka ya président de la République. Sa cortège présidentiel. Il y a Ramaphosa, président Afrique du Sud. Skoyo, dans le niveau, basoda bangwana, balati noir, dans la veste. Président Zawana a eu son livre. La Sewana place Bomona, président a eu son livre à Zawana. Président a eu son livre à Zawana. Bamituka na nyonso yango yo
ya cortège à président yango bamituka na nyonso donc so ezalaki na Congo et puis place président zali bato baoleka place président zali bato bazoleka alors so ezalaki na Congo hey nayebi te nanga muna ozwa video likola na fenêtre so licence elingi ezwanga te donc parfois air moko boye tozalaka mpe mwa civilisé quoi oyo bamituka ya président bayosomba livre kuna ase place bomona balati baveste noir na se c'est ça en fait toi précisément à Cape Town. Ok, bye. Kokamwa bandeko na baki yango ne bandela na komini ya Monga Fula na are Masanga Mbila bandeko insécurité ko sakana te tozo interpeller gouvernement ministre intérieur tala makambu oyo kuna epa ba bandi armé ba koteli famille oyo ba koti ba botoli bango ba téléphone tala ba buki nde ba buki ndako wana ba buki ba koti ba botoli ba téléphone ba yibi suka nango ba kena cousine ba kuti pondu ntsanga madesu degré ba le ntsanga madesu ndimelanga ndeko okokantako ba kolondako ba silisi kolia ba kepa ya voisin même chose sika bi pa ya voisin papa oyo am kolondako ya voisin alinko résister ba betie masasi akufi sur place patient landa bandeko na ngai lelo vers 1h du matin na Monga Fula na are Masanga Mbila tovandi kaka boye ba criminel baye ba koteli biso na kati ya ndako babandi komenanse babuki bamire bakoti bapie oyo esengaki nyonso tu bapie babotoli batelefone bambongo batv voire même bakutani kutu na loso natiaka madesu na biso tolambaki balie bakriminel ya miyibi bazanga te eloko bazwi bakende na bango babandi kobeta bazokisi bandeko na ngai bazokisi babandi kobima bake lisusu mpa bavoisin bakoteli bavoisin na biso kuna bazwi babeti masasi babomi papa na biso ya voisin akufi sur place ake kaka innocent kaka boye ata soda moko te akoya kointervenir tozobunda kaka biso moko tozokende wapi na mboka oyo insécurité komi partout. Blikambo oya ba mobondo ça fait couler beaucoup d'encre comme ba mobondo bana sika boto ba jeune garçon na ba jeune fille ya kwa muntu maluku ba telemi ba bimisi ba arme sika ba jia ngo peto ebité ba ina besoin ba pesa bango ba munition kaka ba silisa ba mobondo ekozala ndenge ni puko makam oyo ekomi na mboka na biso Kongo ya Lokumu Kongo ya Mobutu Kongo ya Lumumba Kongo ya Kasavubu makambu oyo eutelebiso wapi ya kuboma na boye pasi ya kosakana te landa reportage bandeko oyo ndenge ba osenga ba munition kaka basilisa ba mobondo baina ba flèche ba mbeli ba machette donc le kola muzana ndeko loba prenez-vous en charge ils se sont pris en charge sika ba bunda na ba mobondo ba kokoka est-ce que guerre oyo esali politique te landa bango awa ndenge na oyo Sabino oyo za grand retour ba petit ba to bimela sikoyo yawo babimeli sikoyo munition nde esileli biso munition esileli biso gouvernement sunga biso na munition biso toza ba jeune mboka toza ba autodéfense tobundela mboka Congo bosunga biso koro étranger se ministre ekomi na menace belé menace leki tala ba jeune sa salaire ba jeune bazana salaire te ba jeune matun tala ba jeune batondi ok oyo eza mbiasi ya bagene bauti basi basepeli na moto bato nanga misato nde bazoki na kati me ya grave te ya moke ya bato nanga misato morubile minde kuna makelele nunu nde yango wana yango baelema nanga bazoya kobima na biso zamba oyo tobeti bato na chupuchupu bakimi awa na minito deja baza kote bangiti kee na mbura na bangiti kuna oyo awa ozomona eza solongi wana eza boye petit courageux nini mwenda wapi
encourager. Les camps de Boye. Courage, courage. Normal, on a retour à Belema. Là, retour à Belema. Retour, oui. Oui. Tala, ma PMFO. Wana penza PMFO azoli ngabala na yangoyo. Ali ngabanga kubunda na mboka. Ha, yangoyo. Aba pomba. Yoka muto babeka kombo na nani? Tigre. Tigre. Tala manduki bana yoso babe mango Eloka okamwisa. Wana tolakisa kibino dernièrement comment est-ce que balona ki aubergine et kasi ebimisa ki bongo bitabe banana tala sika lelo boye ndeko maki oyo mona maki balona maki pena boye ebota ya kobota maki to yebike soit ba soso ya mibali to ya basi nde babwaka yango ba pondeuse yango to liaka pone pete to kolongono sikabwe maki bandi kobota na nzete na mboka Pakistan basali chimini oyo ezali kaka science to zali makamususu réalité bandi ko maki yango bali komona pena maki nde bali koteta maki azwi yango pasoli maki nde bali komona ngati na nzete abuki na nzete alors sabino maki yango yo technologie ezali nini. Est-ce que maki oyo soki to le yango ekozala na ben inconvénient te bande ko ba maki msuto ali ko lia ka mikolo okomona maki ezali na couleur normale te maki ezali posola yango pembe maki kutu guezate msuto mona maki f bamenga oni jaune de f jaune de photo jaune de soki ni ozala jaune na kati kuna ezate mais njoka ba chimie na ba chimie boy tokoloba nini bande ko tala pena maki pena boye e ba yikolona ya kolona somo ete ya bino to pekisi olia maki te meyebela ka vision biloka boy nzambe ka zonga sinote mawa tika na pesa mbote pe ya Shagi Sharufa na Mada City na Peru mwasi oya leki basi ebele na Peru na mbongo Mama Mi José restaurant Mi José na Peru epai wapi soki na Cape Town na Mada City oni kolia biloko ya bio kende na restaurant ya mama na biso Mi José mwasi ya maître Guilin lady chef toujours présent au combien c'est que bien mbote na yo teo tilamwina ngandu protection service au combien c'est que bien on est ensemble patron des patrons aza numéro 1 numéro 2 azate numéro 3 azate numéro 4 azate numéro 5 azate numéro 6 azate ka numéro 7 liboso na wangonde ngandu service protection au combien mboka na bakonzi nango soki na kei bongo na Durban tika na pesa mbote epai ya trésor massa au combien loboko ya Durban pomboka na mboka ya bakonzi nango ya mama Kanika au combien c'est que bien boumela tokuta la business tout na epai ya Trezeguet na Sport Steven les deux oyo dimanche epai wapi bako inaugure nzembo ya Chilamwina epai ya Trezeguet ko yemba lokola na film ngakutu na kozala yo kozala c'est que bien ya to kobetela osiko bo lisolo oyo kopesa yo pasi na bandela chaque fois na lubaka pira na sute pira koma pirate bande koma kam auto mona na mokili ya tiano j'aime to ça va j'aime tia ba j'aime bande ko za ibele na mona to tia ba j'aime te tia ba j'aime to betela lisolo oyo ko lelisa yo oyo la sa chaque fois eza na bana msuba simba ka bango te soko za loin de Dieu mwana elaka ata ba bundisi yo suka za ka mabe ya to kobetela lisolo to tia ba j'aime na saka yo pire la raté pire comme pirate la confiance ne exclut pas le contrôle ba mama bokota na yebiki ero botefe wanu pe la moto mama vanda papa vanda bana bovanda bande koto solo la papa fisto alinga banda li solo oyo ko sunga yo ma solo auto betaka esaka pa na biso mokote to inventaka ngote
eza masolo o bino bopesaka biso tobetaka yango ba histoire vrai mpona koéveiller conscience ya bato kosunga bande communauté na biso mpona tokende bongo liboso. Alors ozali na Kuala Lumpur, ozali na États-Unis d'Amérique, ozali na Canada, ozali na Australie, esika nyonso yo ozali totia ba j'aime, totia ba j'aime, totia ba j'aime. Lisolo lelo ezali nini bandeko? Ndeko apesi solo sika boya azali na France. Ay papa fiston, nga na koma na France awa mutu abengisa ngai ezali leki na ngai. Leki na nga mutu abengisa nga na France. Mais yoka lisolo o beta lisolo oyo pona ndenge lobaka openie ya solo openie bandeko mususu po soki te mabe kokota kaka. Mabe kokota. Papa fiston tonzaki bana mikie na Kinshasa d'abord. Maman ande kokolisa biso na bolingo. Linga ndeko na yo aza mutu le plus important par rapport ya bato mususu. D'abord amour familial. Yango na kosenga na ba parents bo divisera bana binote. Parents nyonso azali parents ayebi fa ba kosangisaka bana lakisa bana bolingo. Polo biso kozali te bana beba ne ba koseteni. Kasi soki olakisi bana olakisa kolinga oyo avantage intérêt suka nango ekozala mabe soki yo kufi bana bakotika bitelenga do famille na yo ekokabwa na pona yo moko. Papa fiston biso mama lakisa biso unité na papa. Ndenge zalaka na bane 90 90 leki na ngai azwaki chance ya libala avant ngai. Leki na ngai azwaki chance ya libala avant ngai. Alors akomea kofana deya pa mbala na ye quelque part na Kinshasa. Et kosala ke mobali na ye abane kovanda na lupangu ya famille ba pesa ki ye bamenga ngo nini na bapangu ya Congo ndenge za ka za ba porte. Alors papa na bango azalaki na mwa katuku bianza apesa ki ye porte moko lokola jeune garçon quoi afanda kawana tangu pe kozwa leki na ngai babandi kovanda wana ba ovanda esali ke mobali ya leki na ngai epa na bango batindi ya kende poto na France. Akene France. Sikoyo ngai falaki na zonga pa na biso. Wana leki ya mobali pardon, leki na ngai. Tant mobali ke poto, ye ifalaki azonga. Mais mobali habité okozonga te. Yo zana no jeune boye ozonga parce que tozalaki na moins de 20 ans. Boye bina tango akala to bane ko bala avant. Leki na ngai zalaki na moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Siko mobala monike soki azongisi mwasi na ye ekake poto ngo yebite ba réalité belé mwasi akosa na mbali mususu ba yemba yango kisasa ya mboka obatika ka mwasi te abino yo fotika ka lupangu oyo otika na lupangu oyo ngana kenda ke kobunda soki simbi na kobengisa yo soko za awa famille ngezali awa boza na sécurité. Leki na nga pesi mbala ça va promettre na kotika la awa mais na kotika la ngai moko te. Est-ce que moi ezate ya na ngai aya kovanda pour toi ibunanga leki na nga lokola ba mapasa penado ba secret sombali toi très bien. Likambute tango ke poto ngara ye kovanda na leki na nga na lupangu na bango ya famille porte ndako ya biso moko. Tufana na biso pe très bien. Siko zaki na ba locataire na porte ya suka kuna ezalaki na Yaya moko boye à l'époque Yaya wana ya mwasi azalaki na ba 40-42 ans. Donc ya sala ba commerce na ye akenda ka Congo Brazzaville a se maputa ba mama o bateka maputa na bichi ngobila wana Yaya ngo ya mwasi anaoteka maputa na bichi ngobila. Tuzaki pena très bien. Siko leki na nga azalaki na pire camarade na ido pire ye pena. Azaleki na ngai mais azana ba camarade na ye. Papa fiston tango bala kena ki poto abundi c'est en 1990 bala 1990 bozali awa ezalaki na papa moko renyaka baloko bengo mapapa ya verni bokomi mapapa ya verni donc mututu ayeba ne wana 90 90 je crois li papa ya verni soko ozana ngo seko yo pena ozana ndeko na poto ezalaki cher au 50 papa ya verni à l'époque na yebiso e combien alors bien pas fiston li papa verni ezalaki cher à l'époque. Bande ko balata ngo bayido soko zala papa verni wana en tout cas yo bozana mutu na poto to bozana mbongo mobali aleki nanga atindele li papa ya verni kitoko ko sakala te kana zala ke ba ko tika bloka poto bloka batiki bo
moi biloko amkeza la kizaki atindeli pe ba ndeko na ye biloko quelque chose mais ngai siko pire masa ngata ngamoni il pas verni kitoko meka aleza la kawana mama wana ser wana oya teka na bichi ngobila akoma ki lokola moi serré quoi ba ya oyo basala kadoki yo ça desana ba 40 matin molinga ba master ba 16 ans 17 ans ba jeune fille qui peut en jeune yo bongo na jeunesse no lutte contre la vieillesse quoi et ça m'a bêté parce que moi âge qui paraté au moment on a besoin de 50 ans pendant ceux qui au vendre ça va doki tenir vendre pendant ceux qui bien propreté caractère c'est que bien bon combien de autres ba j'aime tout ça va gêner. To betaka masolo opona esengo te pona ko sepelisa te pona ko penye bino éveil à conscience bandeko masolo ozali ko sunga batu ebele papa Fiston ya eleki nanga atali papa wana jomo to bimana biso pe bien to ko zonga batu ba sepela sikozaki na fête moko linga osa quelque part faito ke na fête mona ba rumbu leki nanga fala atali papa wana bandeko un certain samedi leki abongisi très bien ngape na bonga mieux consort alati banda ko luka lipapa papa Fiston to luka lipapa e mono na te na bimi do esa ke camarade na ngai ko ya lipapa eza wapi o lipapa eza te lipapa eza te ndenge nini siko camarade na bimi ake ko benga sero wana o ateka ba maputa na bichi ngobila kendaka Congo Brazzaville wana na comprendre papa Fiston camarade ya leki na ngai na sero wana balobi o ngala yibi lipapa na neni ote lipapa na vane ko bunga ka boite ezaka ya na mta yibi yango ngala yibi lipapa ba Fiston oyebi siki mta kosolo likambwa ya balobaka balob mabe na yo to ba kosolo mabe wana me ba kuta ona ngote papa Fiston oki mawa ngala yiba lipapa ya leki na ngai ngala yiba lipapa leki na ngai na ko senga ya sa mwana mama na nga ko pesa ngai na yibi yango te lipapa cher boy ote yo ka mto yibi yango ba benga so leki na ngai yaka bakela leki na ngai na ndako seru wana ba sololi ta leki na yo ozonga ba bino leki na ngai senga no balobi yo mto yibi ka lipapa wana yo ka mto yibi papa leki na nga na juli papa na yo te siko ya lipapa eke wapi mbana mona camarade aleki na ngawana na yaya wana ya 40 ans oteka ba paputa na bichi ngobila aye ote tokende ka papa moko papa ngotaka na selembao abi kota ba luvambano kuna eza luvambano na selembao tokende kaka papa na atalisaka utala soki vraiment yo mto yibi papa so yibi papa wana okomona eloko joyeux to le meza ki papa cher leki na ngai pe akota mouvement ya camarade na ye na ya mama wana ite ya okende kaka bokende kaka na ba papa ngo na selembao na yeba mutayibi lipapa ngo talaka lipapa wana ya cher mobala sana poto so tindelinga boya yo ke lipapa ane bungi ekosala bien te po ata mobala tanga tindaki yango abeka so papa ana cher vraiment siko donc yeba ndenge nini tuzaka ngala yo awa leki na ngai ngala kende pa nganga tokola mama la so kende pa nganga te sika po lipapa bungi yo ndo nimangala kende pa nganga na okende pa nganga te omoni abo kende pa nganga po ye mutayibi lipapa papa Fiston munoko makasi ba te pression ko sakarate leki na pe pression abi abo kende kaka papa Fiston j'étais obligé na sous pression na bango to kende kaka pa nganga wana to bandi ko kende pa nganga to bimi to kende na selemba okuna to komeka na rea bisiboy voix ma lobi na ngai mama yo za mwana elaka yo pelo ndimo kende pa nganga ko kende pa nganga wante papa Fiston na changer esprit la sema okende pa nganga te na songi okende pa nganga okokende oyibi papa leki na abi na okende pa ya nganga te na songi ndako papa Fiston na songi ndako na leki na okende kuna te jamais ba parents balati so okende pa nganga te yaya tala mwana elaka esprit fo za air moko. Ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront jamais. Bato ebele babundisaka yo oyebi ko sa conscience yelo ko atende ko ndimra loengete. Eza na bato mususu likambo sami badeya ba balinga ko sala na media baleka yo oyibi mbongo na ye akokende pa nganga
osali mabe akokende ozi contrat ya musala akokenda be bisayo me ba misusu basalaka biso zelaka la biso ya nzambe umelaka mais soko ye esalaka libela te bokomi mama Emily na Belgique mbote na yo on est ensemble misusu basalaka oyo ya nzambe nzoka papa Fiston camarade ya muninga na ya pardon camarade ya leki na ngai na ya wana ya 40 ans basi bakendaki pa papa na Selemba soko ta Luvambano kuna basi ba coopérer tokoya na leki ya kolo lipapa yo sala bitebe chebe boma emisu pata ka fiera osakato ko chaido e balokola ye yaya bana msuto mema bango pa nganga bande ko msuto mema bango pa nganga oto ke kotalisa siko benga bango so nganga te e ko ba o prophète o église bakanga bande ko msundo ki basa bandoki te bande ko na ngai balati sa bande ko msubo kuya o eloko boy ye mutazu yango ezala ngo yete basi ba masquer ba kenda kuna déjà ba coopérer soko ye ba bakaka ye nganga pa ndimba pesi ye mbongo ebele ko na bango ndengo wana via ya tolo maza mwana muke ba koseli ya ibi eloko azandoki akei pression wana akepa nganga basali bichebechebe balobike ezayi au moins te keloko besale boy yaya boy ko na banda ko wana te ko kena banda ko wana te oh non mutente na kufi to bona clarté ezaka yo mto bomie to kene kotalisa ba ko mema wana zaidi ya coopération basi ba coopérer tango kene ba kola to buzoba e bimlo kola yo réputation baby to ko ta banda ko wana te to pekisite metolobi kaka o eza émission éveil à conscience o to lobaki te to lobi Papa Fiston tel bazaki rendez-vous na bango ba kende kuna epa nganga wana la Selembau ba komi kuna tang ba komi nganga esi bango wapi mutufanya boya na yi o aboyi na ekoya alimino koya te aboya koya ndenge nini nga sita sala ba kamunyo so tudo bakoko ba osela jado yeso ko ye akuzwa ngomba la mako doki miso okufa ye ekomalokola ye mutayibi lipapa nzoka mutayibi ki lipapa Papa Fiston ezalaki camarade ya leki na ngai bo pesa nga raison masolo to beta mikoyo saka ba camarade o camarade asali boy o camarade boy camarade ya za soute papa maman oui ba mi ba gozala na bango ba goza ba camarade ba gozala mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Autre loba kite to lobi ya. N'importe quelle chose mninga na yote. Yo chambre na o lalaka. Mon ami de dedans. Bosana mninga parce to yebi ke la mboka libande salaka. Peut-être au foot de la chambre ya ngwande salon, ya ngwande cuisine so mutaya fandika na mbetu na kiti. Yo kotika camarade na yo o lambe na cuisine. O camarade na ke chocolat na o lambe na yo, tiki na chambre na yo. Makamba sala ka yo yebi. Asomo nchako kipiri kama na ilongi kama bena munoko. Eske na kati asa piri yo? Eske envie ya kanenge osala te? Tangu yo moko ozo souffrir na malili oya hiver ozo bima ko bemba ba carton ko bunda. Poza ndenge osala ma stabilité wana ya lingi ko bima te. Na azo batela manzaka na ye, manzaka na ngeko beba ngana nga osana malili te afana ndako mazo pa na yo. Tango yo komona mwa TV na mir, mwelo ko boy, jalousie e boti. E bana kamso jalousie après kindoke koti. Papa Fiston bakepa nganga wana, nganga abi, moi je n'ai plus le choix, ndenge zali awa na chita salaki de cérémonie. Cérémonie na sali oyo, ndenge zali awa, il faut na appliquer ngo kaka. Tunga to sala tout ezo moi si wana mais ndenge bino ayete tokosala ndebo ale abino mbale moko na bino ifa kwela libabe wana osi okoti panganga yo moko yaki siko mutanga boyi tala nzambe ndenge bikisa bana na yeba ndeko batu nyonso te baza batu oyo ko manipuler facilement yaya totelema na makambo susu accepter d'être pauvre de rester pauvre que mutu manipuler yo boya yango ata mama na yo ata yaya na yo ata nana mobale o toke panganga toke talisa mbongo nange bungi kokende te soki bakoloba ko yibi yango lobaka ndengo wana tolobaka ngo balobela o mabe wana bakuto na ngote ngana za moyibi te tango bakie wana nganga wana sala cérémonie soki nini na saki wango soki nini baketo yebaki pete allez bakena ngo mekeka ndengo wana sikoyo biso kuto yebaki te ke camarade ya leki na ngamta kibaki yango
mbala moko camarade leki na nga wana to bandi ko mona ye abandi ko kende kosenga basoma ba pondu na nzela ba Congo asomba pondu na nzela ba Congo azoya koteka na rope nga ba doki mo activité e bandi akoko mo mbala nzoka ye muta yiba lipapa bisto yebite bon lipapa pe eleka na ndengwa leki na nga benga mbala na yo lipapa bunga na ndako kutu boy mobala regretta ça va prendre to tika ka ndengwa yaya to tika papa fiston 3 mois kaka eleka kaka 3 mois 3 mois po yaya wana oya 40 ans oya kendaka Brazzaville akendaka mingi ba weekend akokende ba weekend asombi kuna tango ya lendi abandi koteka teki semaine moko tomoni 3 mois kaka asali 2 semaines aobima na ndako te deuxième semaine wana te ko na fête tomoni afani na porte na ye na moni kaka abenga leki na ngai kingani yaka yaya losambo efutaka yaya losambo epolaka te o papa fiston nzambe aza nzambi mama papa ba parents bota na ngai lagisaka bana nzela ya losambo papa na biso na mama na biso papa fiston balakisa biso kaka losambo na comprendre que leki na ngai ngako na mouvement na ndenge nini nga na sambelaka chaque jour papa lipapa leki na ngai bunga malgré leki na ngai peut-être na mutema na ye akansaka lokola ngam na zwango yaya mapa nzambe na likolo sala nyonso tu mutayiba lipapa wana amona na un jour papa fiston prière na ngai salaki yaya wana ya 40 ans abenga leki na ngai yaka Tawleki na ngai ya moni afandi na bosanda kuna ye makole vimbiye misu yeso mona subiente oh but mama yaya qu'est-ce qui ne va pas likam nini boy oh est-ce que leki no azali abenga na kombo leki no azali ya paro ya no azali o ya na ngazali benga ya no na ina iseri kamona na loba likamoko bino na ye bozala akepo na bengi ya benginga leki na nga benga to ke temi siko na yaya wana en tout cas leki na ngai bino ba yosaba leki na ngai limbisa ngai bo limbisa ngai ebe li papa verni obanda ko luka wana o ebungaka ya no mutazoka ngoti mutazoka ngo ezalaki camarade na yo tanga yibaki yango bozalaki na ekuna yo ndekola zalaki te yo kena ko sokola yeba to kalande zalaka bobimi oke na simanda kute ya zoaka ngo ayaka kobombisa pa na ngai alors cop ezalaki to kosela kaka ndeko na yo ya na yo yango to koselaki ya na yo to kenda kutu panganga to kenda déjà na selemba una panganga to bongisaki déjà to ke panganga asaro bichebe alenga wacha loko mona misu do misu ngo kufa yo ngo mot na liwa wa ngo make yo mutu oyibaki lipapa wana ateka lipapa wana cher apesa ngape mbongo ndambu mbongo msusu yango bomona kaye akoma kosoma ba pondu kota ba Congo ayaka koteka na kota rompe ngaba wana ezalaki boye entre temps ye kuna tanga zo de mbongo motre ba pondu na ye kuna ba fiston na nzela ba pondu wana akutana papa moko ya diamanta lingaye azwaye ataye na ndaku diamanta zaki na bana de 5 azwaye akenda baleka rapidement ndengo ba ba diamanta ataye na ndaku papa fiston koto nga na lele abi do bino bongo manga panganga babo manga misu na simana kufa oza yaya mabe teleki nanga limbisanga ntuka limbisa ngai ndenga zali awa omweni makona ngande evimbi boye na misu nanga de sali boye eza kana expliquer bino wana donc tellement to koma ki wana yo zate nganga binga na ozonga simate na kosala kozwaye aza faible kozwaye fallait que ce soit camarade ya leki na yo to soit ngai na mone ezwi ngai ndenge za awa ngana okufa na place ngana kufa fala yo ndo fa okufa mais nere to salaki yango zongi ngabo na liko kufa na masumu te leki na ngai limbisa ngai papa fiston na yoka mawa na yo c'était dans problème na yote mais biso papa na mama la tele biso ke na randa kwa nganga te na limbisi yo papa fiston to zonga ndeki na ndako to kamo ya kosakana te yaya wana salaki 2 semaines kaka yaya wana kufa to kunda ye
yo muto linga kokosala batu makambu yo muto linga bandaku wana kosala ka complot ya kosala ka baninga mabe muninga batinde eloko yo soki ka lisola mabe kombo na okaka ezanga katezala kaka pona nini soki likambo esala mina Paris esala mina Bruxelles esala mina Luxembourg esala mina Toronto na Canada wapi na Denver na New York na Afrique du Sud na Johannesburg na Angola na Luanda na Kafufu excusez-moi yo kombo na ezala kaka kote ya mabe ezala kati pona nini ndeko ya sosola o tolobaki te tolobi tala ndeko akufi pamba 40 ans azana âge de fleur azanano mais akufi tokunda e konso yepe wana ayaka matanga totika yaka ndengo totika ndengo wana tebe pas afanda kapete matanga pe le kana ngo papa fiston une année après ngala otambula kapa kota Victor to bongolo wana na mona sikoyo camarade ya leki nanga wala peto ki ebika tant leki avec la vérité donc qui camarade ko na mambilinga bilinga parce que pas ça yibaki da so ibo mengwa ka alors mo da place sous mingi nati na kutana na ye oh amima bébé na bengi na kombo oh boni yo ko to sala ni to luka ka okuna na quartier mo na susute ote en tout cas grande sœur pour sa grande sœur non aza camarade ya leki na ngai ngala ko za grande sœur non avec la grande sœur boni yo oza bien en tout cas idenga grande sœur na na problème nini oza nango en tout cas neza lewa papa lisa kinga pa parent na rapide kutena papa moko ya muluba papa ngo aza diamantifère sur pe diamantaire na kota ndako na kota libala kuna papa ngo mwasi sa kufaki déjà atire na bana misatu siko ngana yo kota botinga pe mwana moko na komona bana 4 bana na yo na so wana njoka bandoki bachor na yaki na libala ngo na neve na ngai moko ya muke neve na ngai wana on dirait basi ba pese kindoki soka lali aoloba bana ya papa wana ba yo pesa ye mikate ya moto na butu yo bongo na mikate ay papa visto na yebise ngana ide yo ngai yo oyiba lipapa okosa ngana yiba lipapa bokena pa nganga mona selembao babo manga misu simona kufa siko yo oyinga na ide yo est-ce que par rapport à ni ser wana kufa on a ebité mais ser wana kufa nganga esa kabno abete de solo abi a komi terrassé dépaysé soni abi yana ngotika ngati na kufa bolu kanga moye papa fiston tellement biso papa la création de lo sambo maman de lo sambo tu vas donc l'église a fait pako abini na otama esa okendezate na ebité asibika ye neve na yango za kile ba age ba 7 ans boye na bébé koto papa fiso na ki mawa na memie na église la biso fait pako ya monde nzaye malamu te bakei basambeli bakuteli pena basheku basambeli pona expliquer makambu nyonso tu ndenge mwana alobaka bapesaka ye bayaka bapesa mikate na butu mikate ya moto ya mnena lia soka lie sima ko benga ye afuta mikate wana makambo ndenge zala vraiment yaya lakisaka pe bana ata na kelasi ata wapi ali eloko ya mninga te tango to ya kokola to bala kokola so bana mikie ezaka na problème te okolia pa mutu bakoka belo ko zui elo bana perception ata to bana mikie kolota mbongo te soko loti mbongo mabe surtout mbongo ali bende wana sacrilège te bokomia c'est que bien d'ailleurs bloco olia à l'époque na bagoma kuna ba este ça a problème te de comment ça na master moko ba fait Didas Kusimba que j'allais en passant asabo na ministère moko ya ministère à plan Vedidas okomia abetra ça petit na ngai ba ngone ba mo c'est mo buta kenaka goma nzembo magisoki la 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 donc kivumbi na jasa putile ko mata soki putile ko mata makale ko tikala ay petit na goma ezalaka kala l'époque Mobutu wana po papa mingi ya goma c'est poto papa mingi ya goma iba kultira te zaka ndengo wana soki muta ole kana veni amoni video bozo lia
to na Goma benga muza lia so bozo lia muta na droit koti pa na bino pe abandi ko lia na tabo ebiete bandi ka Goma ba lia za bongo te akosa inga to za ningwana ba pipe na mutule ko leta na Goma so ba olia oza na droit ke olena bango sisi okay umelima okay na ya tabo ebanite za bongo nde ya wana isainga vie ku didas ku simba vie on est ensemble mais wana ya kale ya lelo te benda bana matoi ata pa voisin o poison comment le kola nguba gabo ya to la sai bino déjà to sana ba lo mo habité ya le wa lidesu pour la poison na ngana la sabino awa me réalisateur abungisa ki ngote na ko sabino ne monsieur koya ya ngoto to sana ngo pa fait to sana ngote beto muta sana ngo soki o le yango 6 mois ya garantie na ndoto na yaya ata bateli o poison ya ndenge nini loko wana donc e neutraliser poison soki mutu na poison na nzoto benga biso tokotwa en contact na ndeko wana apesa walo kwa déjà kwa lidesu ya pembo le yango garantie so le moko ndenge 6 mois na ndoto na ata bateli o poison ya ndenge nini na kiti na micro e kozwa yote so le mi balé eza pona inani yaya boya kozwa yango oyeba na politicien pas so ki pété poison za kala il faut ça na mbongo miko ki parlant sous tato ça na mbongo te ba ko peso yango manemo tala radio le coller to lukaba solution pour la bino sur tous les plans la so ko insister yaya ko c'est la ka te battre au poison pour benga papa fiston à Londres ndeni loko te area ngoyo oza na Afrique du Sud oza na Canada oza na wapi area ngoyo benga biso to ko la so mutu wana ezaka mukilo kwa desu ole yango eza pe na goûter eloko moko te soko ole yango soko za na poison okomona obanda ko suba mingi to okende toilette mingi diarrhée basine nango yango wana soko ole yango oke toilette te oke diarrhée te soko za na poison te mais soko ole yango ata poison ata ko retardé soko balika oke toilette pa pamba yeba ko za nango oto lobaki te to lobi papa fisto ba sambela pour na ba salisa une église batali ba non mwana kasi basi ba baby c'est déjà asala misala mabe epesi ko banga ye mwana asala misala mabe so tala ma bébé na ngai o bébé na ngai asa suki ndogite batali bébé ay bébé asa bien non ba baby si bébé te ndeko ala tika une église asala 2 semaines d'église wana ba sambela l'église a fait pako yaya papa fisto beta lisolo oyo pona ko pene batu mutema mabe futaka te kolinga malaria ya baninga ezalaka malamu te tala sika boyi soki par exemple nga na kufaki nakendaka pa nganga wana na kufaki bayenga batika na ser wana te siko babaki ndoki na ye nana ningai kosunga ye tala na vie badegijaka mutu te yaya lelo moninga ipamba lobi ebite nini kosalama tala lisolo ya ndeko oyo tobombelaki yo pona poko ya lelo yango epesi passe ndeko partager peut-être yo lisolo oyo intéressé ote omoni yango pamba mais lisolo oyo esungi ndeko moko songolo esika moko pakala pona kaka yo o partager ki bandeko to tala ba j'aime ya suka to ba j'aime ebele to comme la suka bandeko to partageaka yo muto otala ngai soko za na lisolo ya kopesa kobanga te ndeko benga biso na lingi mingi soko pesa lisolo ndeko sala biso audio pour moi to beta lisolo boy lokola ka zo ki sur place mais so beta na ngala téléphone na ko bossa na mo kima soko tnelinga audio sala audio ate ya 12 40 50 minutes ta ngona ko yoka yango na vandi si lisolo na ko beta yango pendant lengi vous comprenez c'est que bien on est ensemble voilà merci na mama Charlotte Kaputu sponsor officiel ya émission Oyo bandeko habillé officiel P pardon ya bana bino soko lingi otanga école aviation Afrique du Sud benga mama Charlotte Kaputu publicité na le kawana merci pe na mama Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage na bonité apôtre Kivoloko Simon Kivoloko na Allemagne yena mama prophétesse mbote na bino sika bozali tukutani lobby pour la numéro sur Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Le Collet TV, Fisto Pelende, Molobelia Solo.
chaîne oyo epesaka makambo bien, chaîne oyo elobaka ba vérité, chaîne oyo elobaka ba réalité ya monde. C'est Christian Lecker, toujours avec Radio Lokole TV. On est même moral, on est tous ensemble. Partout vous allez, je salue Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.